mbote mingi na bino baibulandaka de Mbanza London TV oyoya de Brino original ya Londres hein mbote mingi na bino na bike boza ebele liboso ya ba télévision na bino pona kotala bongo émission na bino to benga bongo masolo ya kin eza émission oyo to linga to fungo la bino ba vérité to pe makamni ozo leka vraiment awa mais le loto lo ba moi mingi ya masolo ya ba kinois vraiment te to ko betande mingi masolo ya biso makato ya internet ni eleka naza bongo nga moko te na plateau naza bongo na des invités na ngai je sais pas ce qui mon réalisateur az ensemble na ngai wana akoko fongola po découvrir ba invité nini nga na yambi bangolelo bonjour. Ouais, bonjour, Babi, frère chéri, banini, on a vu nos beaux senti que moi, si pendo senti yoka sur la parfraise, on a pas chroniqué si misusu. Ayambi on émission bo yoka sur la mapeka, mais de Mbanza obini, de Mbanza London TV chaîne au senti que talara chaîne est associée si ma personne coupage. Ma mère fait ça de Mbanza. Chaîne au Misiri bani mais sans oublier Mikolo to en époque il y a Serge Mboki la Sadi Mutaleki Azate puis na omona lisusu kuna ba komelanga Kajulu Samba moi si basala dimanche pour ça la base misu basala bon lundi au tient ndaku be moyibi mbongo o base misu basala bon mardi moi ça koso ki a église il y a encore na deuxième nambanda donc Kajulu Samba basala dimanche toujours ndenge zala puis sans oublier Masananga babi riche Valdaka Zongo babi les premiers citoyens aux États-Unis pour talara bavanda donc Donald Trump awa yena simanaï donc babilo bongo taba grâce à bon double azwa masananga intime puis na bosani te boss de muna Autriche balobi est-ce que bokoka continuez bon couper ça maintenant bote roller to français omoni babiso le ba défenseur de Karine Mokonzi mo pepeza omoni cheno ba chinois banani bo sabone bokota parce que ba question ezayo ba réponse ezanga ça non ensemble ça bongo kaka na roller c'était na ça pe bongo na invité mususu na plateau en salut mon frère mon confrère. Ouais, maman Moura, nga mesa na bengo Moura, to changer kombo na ozong soka na Moura. Na za su Moura te. Mikolo ba bengo VIP international. Ah oui, VIP international. Na adopté pe na ngai kombo ya Rolex double Rolex VIP international. Et puis que sona za Oui, ba wana. Te to na to tika na biso wa Rolex déjà APC déjà. Et puis que sona za plateau na double Rolex ezala ngai sengo moko mingi mbote pas boss na de Brino original mon patron na peso mbote place aux alliés. Pourquoi pas na babi bien ça mis le bonheur na kati ya lista yemei na peso mbote pourquoi pas na Gabi Mbuta muzomba solo na kati ya Dublin mon ve na peso mbote ve merci pour na kaka système nenge to so la kaka merci émission na vraiment na yambio pourquoi pas na 7 étoiles avec fonction pourquoi pas na Sundi Janilis motema ya 7 étoiles avec fonction donc. Ok, merci. Tout ça, bon, on a bango, bon, on bien que les lots na yambinde bango, mingi to bete la masolo ya les défenseurs de Karine Mokonzi. Le comme sous les défenseurs de Karine Mokonzi. Comment idée wane utaki wapi do? Les défenseurs de Karine Mokonzi d'abord, on dit le lo batebele baba ke bazarana Karine Mokonzi, to liara na Karine Boliara ne wapi. Photo eza wapi, image eza wapi. Le temps tout ça là, les défenseurs de Karine Mokonzi, eza na Nicolas Mokonzi ou a filma Karine Mokonzi. So moni Karine Mokonzi na Mokonzi wana fondateur na biso fondé, mais c'est les fondés to benga kainga aza le manager double Rolex parce que naza double manager, naza manager ya le défenseur de Karine Mokonzi puis naza manager ya Karine Mokonzi. Si bon mona na ba friton Karine ok ba voyager bele ba biso ba double Rolex to on manager. Donc les défenseurs to ça longo parce que moni lelo il faut tout défendre ndeko na biso Karine Mokonzi aza star lelo soki mutu nyonso ben salité na nyonso il faut défendre zela toke malembe Karine Mokonzi soki lelo mutu nyonso aosala émission so ataki komba ya Karine Mokonzi te na ebite ke soki émission na etalama bon tant to ba les défenseurs ezaka te to kondi makama bekaka ya Karine Mokonzi le défenseur eza pona ko défendre petam so ko lo ba pele o mama be biso to benki c'était la baronne au monde on a pour ça qui ça bien tel que nous les défenseurs toi pour les défenseurs ba le quoi ba avocat ba to ba sambela batu aux comprendre mais to linga tene to bika les défenseurs donc na mabe na ye so ka officer le to monde de Karine Mokonzi na poto moi qui a changé biso to zape ba to lo ba te Karine mo yo da niveau comme nango comme da succès mama obengo le mama Coca-Cola parce que ba loba donc ils a bien donc doser esprit concentré makamona yo ndenge bozaki na studio vient na biso ko follow midi na PC mbote pour 33 ans
33 ans à quartier la tête faina qui mais moi contre état parce que passeport on a expiré qui au moni babiso de l'on qui ne banzela ba mai était pour na banque à risque tellement passeport expiré na ambassade bani on va compliqué na ambassade mais semaine on a déjà passeport nanga ndenge pour ba voyager les qui trop donc il y a un moni tout le bakato ba défenseur tout ça tout le ba défenseur parce que ni tout à la peine n'engé makambo ekende parce que tout le monde a appelé l'équipe nationale oh oui oh lobby pour l'équipe nationale les défenseurs bon bangate que Karim Mokonda Sundola bino topé aboua kabino na balabala nenga boka bongo équipe nationale a Sundola Karim Mokonzi azara mutawa bongo tse moni Sundola équipe nationale au moni les défenseurs tout ça pour anini les défenseurs ba charge pe bazala mon ate ba charge baza ba au moni mutbabi chaque chose a son temps. Au moins, l'équipe nationale, l'équipe nationale presque, tout bazala na poto. Panzana te, ça n'est pas les défenseurs. Oh, mais tout va kenda poto, ça tali bien dans l'équipe nationale, batikala, eza les ketchou. Au moins, attends sous. Il te contacter, tu vois, wana bazaba. Wana baba produit fini to otanga bangana otanga bato bana makambo. Ozanga neti na mona ka neti les ketchou. Na mon appel Jaël Show aux hommes donc yango moni wana ezaki peta na bango de lobiso pe to sali les défenseurs donc mutu mutaza na tana si ko biso les défenseurs bien abso zanine to ça ce qu'on a kilelo aux hommes au moins que mutu tout azana les défenseurs mutu tout azana les défenseurs à vivre bien mutu tout azana les défenseurs azana succès parce que tout ça basta so aux Nicolas Mokonza za star aux Arama Mokonza za star aux double Rolex za star aux Mourinho Bola za star aux Myriam Epoula za star aux Neymar za star aux Junior Daos donc tout ça basta tout ça ce qu'on 9 stars to kutani siko et puis na tendresse libinga loquette pété donc talasco ba niveau ba toi bazana les défenseurs dans le niveau ya batouana je sais pas mon frère ce qu'on a parole par rapport à les défenseurs na oyo babenga ki équipe nationale double rôle ça zo boya ke Karim Mokondi a Sundolaka équipe nationale. Bon, pour moi, vraiment, on a passé ma place au Bayambi, Bisso Mbote, bien Pacific Hotel, directement dans mon abongo gérant Robert Ngandou. Pas bien mon bal à Pembe, à Sili Sara Passi, donc en début, la minute de la passe, c'est le double Rolex. Merci. Oui, question tout ninga wana ngana loba. Moni ngana za pour Karinte, naza ni le défenseur, naza ni ba charge. Mais par rapport ya ba dire maloba oyo double Rolex auto loba ngana na puyango pourquoi? Mais Karim Mokonzi aza lokola aza wa moni mupepe. Mupepe bakanga ngo mupepe ba couleur na ngote. Mupepe soka loba zo ya wana akoya pe akocha ba print na ye wana boki malili mo peso abongomi armi moto ne mona Karim Mokonzi asa l'équipe nationale lelo ba charge babimi mais équipe nationale presque bango tout baza na ba poto ndeka Rolex auto lo bawana donc mingi ka na pesa boy René Abiri tandis que azala banzela aboyi René Abiri tandis que azaki porter parole ya équipe nationale bon wana siko eza selon siko Rolex ngasiko na ko boya René Abiri te par rapport René oyebika kazaki porter parole en plus pe masa na ninga bakati na ko boya na ninga ba ignorance te mais Robert le double Rolex le quoi aboyi na ye peut-être ninge ba yebeli asila mais ngai na monike na René Abiri masa mais Karim Mokonzi vraiment sans conquérant vraiment donc sans conquérant ndenge bango basolo bango wana ngana na lobi te pour nazo mekande ko banda ko fongola tope ko banda ko loba double Rolex comment cause na monde ya ingratitude te ngana zaka ingrat parfois au moni bato tangi ba kombo ba pechoa lelo ba abir ba sala bengra nana ebite ba abir ba lia nda kwa Karim Mokonzi nana ebite ke ba janvier ba lia nda kwa Karim Mokonzi ba laksa vidéo au double Rolex ta mususu nda kwa Karim aleza te ozomona ngaza journaliste ya nzala te ozokopona parce que au moni na vine to ça bona lo ba lo mo na français na ba il viva et devient c'est le décès d'être chacun de nous au moins ba te bele ba bulato ba yo ka slogan to na ganga na poto bele na sala blague na bi il y a vie va et devient, c'est le dessin d'y tracé chacun de nous. Au moins, le dessin de l'on te coûte un VIP international. Bah, non, ben on mourra. On habite, bah, non, le comme pour bah mourra, on a moi pédé mon boy, bah nini. Alors, bah, bouso, bah, mais yosa de anam, osa muto tangin chic, ou ça la mission, bien faux à makambo. Il y en a aussi banda le comme comme VIP international. Wana ngam na bâtisse, on t'a que vena au double Rolex soda un pico. Au moins, le lo, songa na boudara ba pechuana, parce que bah ça ben grand.
omoni na vie so muta peso ata lipa ata muta peso ata liboki ata muta peso ata safu il faut ça reconnaître. Ah, il faut qu'on soit reconnaissant. Mais comment yo osa reconnaissant envers Glorolangi muto oya bimisa yo. Omoni zela no pechu wana nanu pechu wana. Ye muta bimisa. Yo kana pechu wana bimisa nga wapi. Omoni na lobby ke muta sala. Omoni to sa ba image oyo. Eza na batu misuba okanga photo. Lobby nango. So bina na sala te mission mona double Rolex ngam na fula double Rolex. Tam soko za petite sœur nanga. Mais na kondi oh mais pechu to za na image ya mbaka double Rolex. So net tuna mama na ko yo benga nani? Obenga komoni? Obenga komoni? Comment nous baignons? Plateau Zayangaï. Plateau Zayangaï. Comme maman a pour l'information, comme on est Tantine Niampoul, Émilie, donc Tantine Niampoul, ngana yedagaye. Oui, bah c'est là bah afdel et kota kana mboka ngana yedagaye na mona omoni koto ba sala stade de martyrs. Ezaka wenzabi tia kucha. Sala na agini. Kasi onga ngamu kolona ebonga na mastanita a peta muke. Après na kutane na wenzabi tia kucha kukala na kucha oteka Niampoul ngam na benga ye. Esalanga makoma mona mukebo oteka Niampoul na benga vient. Mais comment ils ont été, les mamans, les familles, se combinent, ando ça n'est pas là. Et ça, on a habité, soit dit de là, que nous changeons la victoire. Mais au moins, nous salons, on a ligné en côté. Au moins, on a fait tant à tchik. Et les cas, on a battu banini, oh. Mukomsuka boy banini oh azar oh ma meme liba nezaka oh mais moi on a kabela kembo so abando teka Niampoul seremo banini oh kasi yonete oh et ben nous comme ça ngabani na vanda mukomsu na TV kandi zaka bata potene ba benga biso bo banani ba grand pote net ba Serge Mbokila oh bata la vidéo mo ba sala bike yem ta fula double Rolex mo double Rolex na boy non Pacho RFI na travailler na Banka TV ngam na sala chaîne wana Banka TV c'est comment na travailler na ba beauté image na travailler na ba coin na travailler Karine mo konzi utacha na page ayibike oh double Rolex mais Karine mo konzi tena sala émission ba ke ya fula double Rolex ko pechi wana afula na kindoki na ayibite tamso na femme de nuit tamso na lala ka pongia ka uswanga na butu to ke no sani be mission yon a que maman est à la mbala souka monsieur ce qui madame ce qui mademoiselle ce qui la fille ce qui nani pour na bi komba obengete potile lo ba pa bota oh nazana zemi ngope mona na te mobile nazo luka zemi na yitili lo nana zuba so bi mobile ne tande soto ça l'émission mo bo mointe ke mobile na zoyi mobile ne ba ni na luka mo o mwasi nanga mame milia ke na mwana nanga ke na zemi nanga ba luka akoluka no solution mobile inte ko no pesa zemi abato yo ba no lo ba ke yo fula double ko sa fula ngani et puis na vanité jo so ba benga so ki ken voyage voyage pour les formations là n'en ne ken pas à garder à bilima tout le monde équipe à bilima donc ken tanga utambo mbandaka donc garder bilima na garder mabwilo pour l'information donc ken azaka garder mabwilo donc tout le monde a ane mabwilo ba bengana na mabwilo na bilima tado niveau jeune bon yama na bilima na mabwilo donc basana ba voutima familial so ne basana bazande so ba moni ke beze zate ba kuta na ba mi balisco faut ba finga Karine so ba fingi Karine te ba talis oh double thème même micro double Rolex ça na makambuté photo chrétien donc ba kokati on ebise mais ce voyage ezala mbala suka botanga kombo na ngate po nga double Rolex na ko sala émission te pona tanga kombo na bino po boza sans impact ozo comprendre ezala mbala suka tata voyage yo na âge no jeune bo no yamba na bilima na mabwilo est-ce que ça normal donc bata bilima ba ko beta ya on a bité bata mabilima ba wi te po ba histoire na yaka comme garder makokati on ba benga na ye tala no jeune le quoi ya yamba na bilima na mabwilo et ça va foutima. Je sais pas ce qui prend sa pose en amour. Toi tu connais Glorolang parce que il y a le bique non, aïe bi Glorolang té, aïe baye ta que bon la moi bando te Niampoul. You sais l'histoire moi Glorolang oye bien koko expliquer biso. Bon, vraiment ce qui Glonani. Bon, peut-être moi super glou ni nako prononcer mais super glou nako prononcer na super glou mais comme moi vraiment moi pas si bon na monoko nga vraiment na yebi te na ka mingi ba comme moi no tangi on ezo régner azo tambola chaque continent ma même millier double Rolex azo tambola zo luka mobali na ya zawa pi babi ceux qui ba zemi mo be rocha ba bilamba ceux qui nini ceux qui ezo régner mikolo et pas ma même millier mais biso peut comprendre te zemi ngo baneza ki ya 1 mois baneza ki ba semaine ti siko zemi ngo to comprendre e vimbate kuna papa zo luka yazo kima zo comprendre te jeza ndenge nini donc ma même mili mingi nengalo ba fula ba double Rolex a fulama avant hier kuta zala parce que ngane na abona biso ma vérité na ba avec sérieuxité nyonso ba double Rolex oyo baza bato biso to kutina internet ba sala déjà ba impan na bango ba biso to yé to bakisi sous ba impan na biso lelo tini na fani plateau morona et na lo baké eza par rapport il y a travail oh biso to monnaie la double Rolex c'est la série wana donc to boya raté mais ma même milliard au fou la ba double Rolex vraiment boye vraiment
Voilà, ndimi na ngate parce que soit là cette vidéo mingi dans mutu à l'époque na ye même milieu na mazwa temps ya ça l'époque par rapport à Karine Mokonzi bazaka ba nzoko ba on comprend bien opposo wana zo flatter pour pas cotisson na les défenseurs te maman na za poso ko ta place moroté na za poso ko ta place moroté ngaza na poso ko ta place mombe wana peut-être boss na nganda za na Londres wana de Brune original nga benga malamo peut-être Karine Mokonzi la baronne dindisa Prince ka le parfum de la presse par rapport ya ba les défenseurs mais na pour ça qu'on place mon côté les défenseurs ceux qui n'ont pas naza na ba charge ceux qui n'ont pas naza par rapport neka ka ya bien fait oyo bola moi ni bola muso ba sa lio maman zala reconnaissant soit zala reconnaissante par rapport bola oyo Karine Mokonzi saleli presque presse yango nga naza reconnaissant parce que ngai série na banaka mamuna ngai batupe oyo na kutaka bando ebisanga Prince kende liboso par rapport série même sur na kutana ba double Rolex té Karine Mokonzi ba ebisanga kende liboso jour nani jomwa maison mère akufaka tukutana Karine Mokonzi na ngalema Karine Mokonzi ando ya batie ba micro pas ba journaliste ou internet bazara mais andimanga même ba photo na ko la question oui bien fait moko so na baiser belé peut-être au monde qui yango wana nazo encourager ceux qui ba bien fait atika ngana tia micro izo oh mama ndaselo bolamu ondima ete pona nini neti double Rolex so azabe so akabelinga mutu mo beneti wana na boira kai mutu wana lo azongiseninga pourquoi pas ndima double Rolex non mutu wana zo grâce à double Rolex pourquoi pas ndima double Rolex le la changer ka penga kombo ba mura wana to moto tikeli ba PD wana to tikeli ba PD vraiment double Rolex donc to ba projet na bino il y a des défenseurs comment bozo sala ba projet na bino idée na bino eza si quoi boza basé na nini. Ouais, merci beaucoup na question tuning international VIP donc déjà vrai chéri boba na portefeuille mais ça na robérer bongo VIP international parce que tout na ba question bien doté ko ça la marche jour il y a le jour anniversaire ya Karine Mokonzi bomona ki ezaka mercredi donc ezaki les Suisses bomona ki donc ferré côté na mboka to ça na force pour toi na base na biso ezaka chez Bibi Chimpela na kwa ya uma so comme mona ka chez Bibi Chimpela wana base ya les défenseurs to tambula kiti na ba fleuve to zongi après na poko nango to kende ko kuta na pena ba charge et les cas qui bien donc soirée wana en tout cas to féliciter ki ndeko na biso Karine Mokonzi au moni na vie photos à la reconnaissance au moni nga Karine Mokonzi wana ba to bele ba double Rolex yo mukolo boyo kumisa ka Karine Mokonzi on batona ba banga mukolo batala nga na vidéo ti ba fan nga pe metam su pata un euro pamba batindela ngati mais atala na mwasi na ba na songa na oloba double Rolex ba kota kambagu arrête ba loba ngo mais ba futa nga droit d'auteur mais que Karine Mokonzi na obino bo finga nga mukolo ba ni mukolo ngo na ebité so na 100 ans so na 80 ans so ben 90 ans et des camarades à Jésus-Christ de Nazareth et puis mutango finga na titam su mukolo mo na pe bo titam su na makambo pe bo na legie na kin bazango bona so yebisa Karine Mokonzi asalanga lokto ngobi nga ba bachelanga ba mbongo po ngai na trahir Karine Mokonzi tango makambo ya Myriam mono na benga soki mama malata tantini malata ba kosa ki azara soki famille Mokonzi lelo Myriam sa famille Mokonzi aza famille malata comme les malata Myriam malata wana ke batinda batu banini ba pesa bango double to chelo $1000 na chance to chelo ba $1500 ba $2000 menga na bango te ngana ko trahir Karine Mokonzi pona mbongo parce que mutu nde mutu asala mbongo bolingo o azangi bolingo akota lola c'est donc on a l'accès Karine bake aza mutu nanga kati aza petit nanga ya kati et pas à bureau on point et puis peut kota za ba double Rolex c'est wana pena c'était mutu donc ngaza muta complexe na panique peut pona bi tana ngekoki pour bango ba sala ba tana bango so ba zoka ba rien ba sala ba rien parce que poki na bango mais ngana parce que ba biso loto ba double Rolex to ina ba mi pepe pina pesimbo te pas bogar de la presse o ya mepe wana peso soldat makasi ba comprendre que bana mu pepe ya musko ko mo bangisa bango ba mo ko ba fingi Karine na occupé bango ba ngi ba meka so pendant parce que ngaba okokate pona za muta maloba to ko ba no lobane bango lelo ti mokile ko kufa ti jeza o ya ba okokate pona bilo kasika ba mengo papa mobimbo ko sabi mama miko ya ba no lobano kasite ya no lobano mo so netinga double Rolex na vie na ngane na bo na futela na lupango mobimba palais so ye ngam na kota so ye na kimbangu ngam na kota piscine na kimbangu tano niveau na tambo na baka na vivre danger na soa ba na zana ba Serge Mbokela sadi na zana ba tuloko ba Mariam Iradi ozo ba double nationalité na ba tuloko ba boss de muna Autriche ba ya Willy Mouchedi donc ya Willy Mouchedi so kitikin ngam mutaliboso benga na artiste double quota yebi combien fait ça donc na zana so mutu mo na zana simple na linga relax en réalité ce complexe
Parce que Karine a saligné le logo, parce qu'on a fingé pour un bon sur Balingandeni, on a fait un finger à Karine, parce qu'on a fingé à Karine Mokonzi, Karine Mokonzi a même moral, parce qu'on a fingé pourquoi. Il y a un monde qui est basé sur la news, il y a un actualité, il y a un monde qui est comme mais c'est le voyage, il y a une tantine, une mélite, une ampoule, il va créer base. So base, il va créer, il faut pas finger à Karine. Donc bazana base yo ba base ba création ba finir Karinité ba luki mutu mo bo fille mo so ki grâce so ki prémisse so ki grâce école après ba kangami ba fingi donc bazanga donc ba kombono yo pesa no zo angu wapi kasi ngana yebisa boza ba kombo na monti grâce talaka na 2006 utala photo na motel na mama ye grâce école wana na janvier na tonton voyage bazo wela tonton école moni bien ko école munene na 2006 bango to ba wela mo pa kangni mami ngana ko mela ba wela yo école mo binu misatu bo mela one. Donc il a ça qui boit na voutima familial donc et puis bazaki na bâtiment on habite so ba nzalango pendeza yo les école mon tonton école est-ce que mon tonton école mo komela 3 personnes. Donc il a ça qui bazaki na makamte so ba bloc on ba kanga ba photo ya auto mona na ba page ba la mama ba boa kabani pour ni sans esprit mon star faut na charisme ata utoza vedette so ko kina ndako batu ezana jomo mo mikolo a musicien ba ke place mo ba chele billet ya zo mena rapide ba nini ya ka internet yesi la porte nzo aneza ika moko na suka batu ne papa yo meli bonono te ndena moye na kopede kweza la mwana mwa zaka mta ibibia wala nani ko leader wana so tasko ba leader ma za leader na Congo tasko bière moko na matanga biso to mela ba jiba mai yo zo wela ko melo ka sinet ba baselo mususu tangi to e ba lisusu comment bo kabwana na hérité ko kabwana na bino hérité bénéfice na bino eza sur quoi hein c'est ngala micho na obeta maswali les français to obeta maswali les français bo sala kané c'est ngala obeta maswali les français tout na maswali les français donc na loba maswali les défenseurs de Karine Mokonzi puis tout na makambo ya Kofolo Mide parce que 33e anniversaire puis to na match mo boy les défenseurs to obeta na Kofolo Mide Kalamita na pesi mote pa ya Sandra Kazadi babi Sandra Kazadi balobi Sandra Kazadi des fois tu sais nini marambo na ebité quoi merci double relance aussi ces missions pour na mukola lelo mais je sais que tozongela o lisusu mais bambote na on a moi 2 personnes 3 personnes oyo yebi baza partout dans le monde au linganga ouais excited ouais na pesi mbote pa na nzambe o abatela nga et puis na pesi mbote na famille na nga mobimba samu puis ba petite sœur na ba libana mboka Rena samu Fifi Stéphanie samu ba fille crédible ndenge za ka et puis na pesi mbote pa Serge Mboki la sadi parce que wana batu ba soutenanga na omona susu ya Willy Musheni konda mboka gatarati et puis na omona lisusu balobi Kajulu Lusamba moi si ba sala dimanche partenaire ye pena o senti que le ba Congo Mokonzi TV o senti partenaire moi habité double na o sa lo chaîne na poto pona la sabatuke ozama makapo munga na kutana bakai makai bela mono sel chaîne bo pesi mutu mo mo na suka ba pirater parce que ya c'était tout vraiment double yozana makambo fo ya omoni sko mikolo ba tout ba s'abonner na Congo Mokonzi TV officiel numéro de téléphone faut la personne bo s'abonner aussi na Mbanza London TV Mbanza London TV déjà ba tout ba s'abonner ba chinois ba na membre ba s'abonner puis numéro contact ngeza plus 243 89 680 67 62 na bande sur plus 243 89 680 67 62 bo benga double Rolex et ça la bien puis chaîne no boss na Debrino original double Rolex et puis Mikolo na bois ko fa encore et puis au kabela ngamo na Western Union encore ah bambote na yo na moi 2 personnes ouais mode na nga mingi vraiment ça que non mbisa double Rolex mais surtout participer par rapport à bien faire il y a Karine Mokonzi vraiment va bien Janice Sundi na peso mambote motema ya 7 étoiles avec fonction pourquoi pas à mon vieux Gabi Mbuta muzomba solo na kati ya Diblin wana donc Gabi Mbuta muzomba solo na kati ya Diblin na peso mbote pourquoi pas na ba bien Samy le bonheur na kati ya liste faut boire que moi trop Samy le bonheur na kati ya liste Samy le bonheur sali donc Samy le bonheur yemei na kati ya liste na peso mbote place aux alliés pourquoi pas na shop ML original Dora dans l'entrée victoire wana ngai pe Lauriane Motoka na sisa kalanga émission nga boté sans pourtant on a remercié batunanga nyoso tout là je dis sali à Nouria Konaté Yayana Sarah hein Nouria Konaté la grande sœur de Sarah sans oublier Lucas Zimoto et Aline Mboui mes enfants que j'aime trop bisous à vous hein bambote mingi na bino nyoso tout na bi ke boza partout dans le monde bolinga nga mingi kasi pona lelonga na bino tosuki awa tokuta na bongo lobby mokolo moko ya 5 4 3 2 1